pasteur mukuna bazo ko sabiso trop na mboka o na ndenga mabite babaka ne touchez pas mais ouais bien sûr oui. mais biso peut toucher mais janvier ça imaginer de la sabiso et on biso to lo baka par rapport à pasteur yemo place ça ebi ke misala ne bimi na mpoisa na ndenga mabite ça na penda ba montage ti na lelo il faut mona boye ba pasteur mukuna il faut penda ba mona boye o penda nga na féliciter fiwana azo déclarer pe ba droit na ese kuna ba komina ba misala ebele yemoka na politique yemoka na bale yemoka ki pasteur finalement c'est aller na politique allié mbongo ya Joseph Kabila na ebisio ya kosakana te pour la renaissance na so soba masolo allié mbongo ya Joseph Kabila ya kosakana te pasteur mu yeba ko mabe wana pour la personnalité na bango nini ya mabe tozo tala wana eza ba image vrai tozo mona pasteur ndenga lala otomela ba bimela mela na ye oh ameli ba soupu na tolo na ye oh amela rapé biloko makasi wana kolanda te bana mai na makila loka biso batu bino bakatsa ba pasteur bana ba batu loka biso ti na ndenga mabete ba batu loka biso bana mai na makila sentiment onga na yoka pasteur pa yoka ouais janvier wa tato tourine ya tembe plus que TV babi massivement bo s'abonner massivement na Bozar TV babi awa ndi makam place mikolo bando za janvier wa tato tourine avec que avec votre présentatrice Grace Parker, donc Grace Parker, la fille du pouvoir, donc il est pensa kumbela masolo vraiment na Katia Bozar TV bota la rab invité le roi ba janvier bo bando joa bango donc à tout moment par semaine donc awande masolo et vandi na Katia Bozar TV donc Bozar la chaîne TV. De référence Bozar TV Bozar janvier TV. Yeyo Bozar TV vous s'abonner massivement Bozar TV 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bonjour chers internautes, une fois de plus, c'est avec un réel plaisir yakoye que toza lisusu na bino na mokolo ya lelo et c'est bel et bien votre humble servante par cœur donc l'émission na ya lelo tozara na kati ya bain tozo lobela ba actualité o ezoleka actuellement la radio ya ville à Kinshasa donc je serai un peu bref ma solo eza tellement ebele mais nyonso wana boroye bango quand la kati émission na bino. Et surtout, je vous demande de s'abonner massivement sur notre chaîne Bozar TV. Et pour commencer déjà, nazope saba remerciement la batunion sur Obalanda Rabiso et puis Obasute Narabiso. Là, je vois également ma grande sœur Nakati à Paris, Nelly Balembo et puis toute la famille Balembo, sans oublier mon grand frère Pedro. Donc Didier Wayengo Nakati à Mulhouse. Bon confinement et puis Christelle Sita jour J-1 le 7 déjà demain c'est ton anniversaire donc bambo tenabino et belé donc bon continuer toujours à s'abonner ba remarque et puis ba critique et ça la bien donc continuez toujours à nous soutenir. Bonjour Janvier. Ouais bonjour ma chérie. Bonne santé. Ouais santé pépélé par la grâce de Dieu. Bana continuer sur la vie tutoring na bango ya tembe plus que tembe c'était peleza kitoko janvier moi là ba maman bo s'abonner penda massivement na Bozar TV place penda bando mona janvier na semaine ata moi deux fois 3 si ouais le cas penza ba maman o bolingaka janvier wata loka mère sucre maman tina na kati lille mokonzi ya ba maman nyonso maman avandisa makambo na kati lille wana bo s'abonner massivement mère na ngam Brazil bokomba maman social ba ya Myriam Wete ya ba star ba tout o bolingaka janvier wata totorine ya tembo Claire Bobula les mignons garçons bo s'abonner massivement awa bozwa pinda janvier pepele ya mbetolo janvier wata malgré confinement mais tout le monde osa toujours dans le bon quoi. Ouais talaka biso na pinda mona ba maman balinganga na ba playboy loka ba Jordan Fonseca super play à Paris loka ba Olivier qui a la sport ya bana mbinza nyonso ba Platini mwendo na kati ya Toulouse balinganga makasi mo na confinement o ba o gérer nga pinda kitoko par rapport à carte à J on peut pas télécharger puis ba application ya Western Union na kati ya téléphone ba singa janvier pour abnole la moins salate pour msumili kinanda kozanga te loso sucre ozala mandia lokwa batu misusu te banda bisenga senga o te bango pena ba télécharger ki ngoloka ba Myriam Wete ya basta loka ba Nathalie Babia la sublime bon pena ba télécharger ki ngoloka ba mère na biso ya kati wana pena maman na ya motema Olga Mbimba il y avait notre Robert Bikakal na piso ba moto place aux mère na Olga Mbimba Robert Bikakal et ça là nga moi bien
Merci beaucoup. Et puis, je vois également 6 Asuka, ma puissance et ami qui lui doit balobi, charge ami qui les a la maboko nao, Allemagne, Paris, Londres, et ça la poche nao. Donc voilà, grâce par cœur. Donc bon, l'un des messieurs à l'élo, bino mutubo tinda ba remarque, ba critique. Donc grâce par cœur, il y a janvier. Donc l'élo tozo kota penza na radio actualité. Janvier, na habité sur Rosa vraiment au courant par rapport à l'actualité. Talara yo aux alarano 4 coins actualité au ya mikolo ezo circuler par rapport ya ndenge ba salir ba réputation ya ba sali ya nzambe ya mboka na biso. Ouais, naza penza à la page na ndenge mabete nga penza na tala ka YouTube makasi nga penza na la penza actualité na ndenge mabete quoi tellement na lire na YouTube na beaucoup la bana na YouTube na linga actualité zapinga te yo penza na la rapida actualité penza na ndenge makasi au senti ba mena so ba Olga Mbimba place à zap penza soki so actualité mo defatine de la ngalien le kaba ya Myriam Wete soka monika papa fatine de la ngalien pona za toujours à la page le kaba Nathalie Babiala Sibli batinde la nga penza ba lien ko sakanate yango penza na toujours na actualité pour l'actualité ozo ebisanga par rapport ndé bazo sambu ça ba passer ba nini ba sali ya nzambe en général lui biso surtout ba sali ya nzambe biso surtout ba sali ya nzambe yo simba Bible yo te a liboso a cher te boso te a liboso a cher ne faut zara mo sali ya nzambe biso tout sali ya nzambe ponga pe na sambela le bando za munzimi osambela koloba te ko za musali ya nzambe yo simba ba Bible te na chaba mabonzane pe ya nzambe ka to sali ya kaka so na kina beti mutu na na chili mabonzane na sali ya nzambe wana eza ba propos na aussi ko makambo wana ba rumeur wana bon ponga penza en tout cas je suis pas vraiment pour mais na habité eza ba montage to eza rapport ba salir musali ya nzambe puisque un grand homme de Dieu comme ça va publier et puis tout le monde a bolumbu na ye donc je ne sais pas ce que ça pena makambo solo babi nyoso na kuku emona na mpwasa eza musala oyo salaka yango emonani eza mabeta kosambusa te wana penza franchement nayebi te nde na kolo mais pasteur ye mo place aza yebi ke misala na ebimi na mpwasa na ndenge mabete eza na penza bamontage te bozala mwa botala te nabiso meme maso eza bamontage te eza bamontage bato bazodementir yango bato bazodementir mais botala moto ya monene wana penza botali penza image wana bien so botali penza voiture wana botali ezali na kati ya mutuka na kati ya mutuka bapere basalala komaka bango bana bahotel balinga so okende bahotel te kwani aa na mbongo akofuta hotel mais ayebi deja ntongo akokende kabo na réception déjà na moto ya réception aosala nini aomona ye kia kote na mwasi ya bato tozala vermo bato bapasteur mukuna bazokosa biso trop na mboka oyo na ndenge ya mabe te babaka ne touchez pas mais ouais bien sûr oui. mais biso mpe totouche na biso mais eza image nde toyelakisa biso yango biso toyolobaka par rapport ya image omoni bapasteur mukuna bati kodistrait biso omoni soki oye na mosala moko keika na mosala moko bapasteur mukuna toyebi epe kaka na mosala moko ateyaka bapasteur mukuna bakomi na bamisala ebele ye moko kaka na politique ye moko kaka na bale ye moko kaka kipasteur finalement c'est quoi eza juste te kende na musala moko ye omonaka ke bapasteur mokuna na ndenge mabe te oza papa mokolo ifo se respectaka tala lelo na renaissance wana ezalaka ekipe na bango nyonso abengana baninga tikala ye moko onakosante ye mpe ka moto apanzela biso imana lelo ntango tomona renaissance bo eza bapasteur mokuna soki yo ozalaki imane ya makila ya solo okolinga ekipe epanzana te tala nda panza ekipe ye wana bamema na bamusanganya lelo na bamusanganya bakabwani olongwe wana esusu na bale otiki oye esusu na politique ye wana ka na bale wana ale na politique alie mbongo ya Joseph Kabila na yebisio ya kosakana te mpo na renaissance nazosoma basolo alie mbongo ya Joseph Kabila ya kosakana te pasteur mukuna ye pa kota makambo yango esa kota kala c'est que na Congo bato nyonso bakomo rêve politique na basali ya nzambe tala niveau lelo atiki na église na atiki na cop na sans retour omoni cop wana kutu babenga ba cop mo eza sans retour kwa batata ba apeso mabonza emso ya seme chaîne mutu akofunda place ba mama omona pena ke cop mo sans retour cop a bien wana mais lelo yo côté sous na terrain mo glissant loka politique yango ne famo na boye gona pena lelo ifamo na boye ba pasteur mukuna il faut pena ba mona boye o pena ngana féliciter fiwana azo déclarer pe ba droit na c'est normal ba bien aza moi c'est libala mère de 3 enfants soit disant sikoyo tala lelo sikoyo mutabongo général Kasongo Borotika
ye pe fa ke samba tant tozolo ba yo pe ba te mais ya kangisi bato basambusi bato basali ba montage ya mabe wana pour la personnalité na bango nini ya mabe tozotala wana eza ba image vrai tozomona pasteur ndenga lala otomela ba bimela mela na ye oh ameli ba supu na tolo na ye oh amela pe biloko makasi wana kolanda te bana mai na makila lokola biso bato bino bakatsa ba pasteur ba wana ba bato lokola biso na ndenge mabete ba bato lokola biso bana mai na makila sentiment onga na yoka pasteur pa yoka mais bango baza basi na bango na bandako quand même yo bi combien de fois pasteur mukuna a divorcé est-ce que ça na moi c'est dans ça divorcé na habité sur autobal deuxième femme oh outé robal pasteur ozana ozo divorçaka est-ce que pasteur mais ce que simbité ba force raté tant musu moi si wana o aliboso et sim sara bango tant nzamba zo la kisa fala kisa que moi so nazo soye ona ova na etiliwa kwa bango nzamba la kisa bango so mona bomba te yakuna ka nzamba la kisi ngai nani kuna nzamba kwa bango nzamba la kisa kwa nya la kisa ke nzamba ala kisa ke moi si wana o ya cheki na ndako ke moi si mabi bon tant to bala rapé to yeba raté lelo roko sepela na mwasi mais oyo koya lobi na rasi ndako libalo koyeba te mais ba homme de Dieu te ba yo moko lobaki bazape na mai na makila bazape ka loko ya biso mais bon basala la musala yo bini basala musala nzambe bango penda ba yebaka kwa ni boni ba révélation na ba yela ka biso o nzamba la kisinga fala kisa no pe bango ke moi so na so bala ko fa ne siko na siko. Donc balobi vraiment que 2020 so penza e banda ki pena na ndenga mabe do soto lande lindenge batu bazo interpréter la ngo ke ezara ka tribu moro bo mutezo sala makambo wana e banda ki na Moïse Mbiye to ebite soki ezalaka makambo solo Michel Bakenda eza misala na bango zo mona na ah oui kweli sous pasteur mukuna poto mona rape Moïse tant makambo wana le kaka kendaka kutu pa mukuna tiaka ye loboko to ebite kwa benga na milimo mabe mais ye moko pe babuti suko sambusa yesu c'est que ba congolais balingi basali ya nzambe te na mboko oyo te babalinga basali ya nzambe te point le so tozo vivre na mboka o bi eza pona basali ya nzambe obi ke Congo za mboka moko eza ka beni makasi soki nzambe te omona ndeke wito ko vivre te soki omona ndeke wito zo tambola à l'aise pour ba congolais basambila makasi yonde emsu na Afrique du Sud ilo mo bersi mwana ote koyemba baluba balela kolove siko yango tozo mona yo sezo ka baluba eza musala balube monani na kukuna mpwasa baluba balela kolove yango te balobi bo sala bon po baba yebi ke pouvoir eza na maboko na bango ah batika to ba mina sema bazwaka pouvoir poni ba makambo ezala rapete eza ke tana bango baluba balela kolove ozo mona nzama bango balinga kolove tout on est bersa yemela bon baluba balela kolove tika bango balove parce que mukuna zana azana nzoto mai na makila mais erreur moka nde pasteur asali ah ya zinega ndone moluba tala tribalisme bosa bolimu na chilu bo senti mer wana pasole ba jususu moi banzembo na bango wana moi eloko moko ba lancer na kati ko esalaka moi dio mais pour la tribalisme mais toi na pays toi biso mikolo penaki na par rapport à tribalisme mais yé pas le bien otika te yé pas zo bimisa ba vérité par rapport à bateau ba sambusi soit disons ba kondi ex-président yé mutu a esimba kité na bango yé mutu ko mo bimisa yé bon quoi déstabiliser yé pas zo bimisa ba vérité mususu celui qui s'est piqué connaît l'affaire. Oui, celui qui se sont piqué connaît l'affaire. Pasteur Mukuna amoni penaki oui musala na yemona na poisa bomoni aleke na bosolo soka yebia ke ba makambo eza na ngwe lokuta te fa garder. Mais maintenant faut se démentir, à se défendre. Homme de Dieu fa garder silence. Tant de choses au monde comme le ka gauche à droite comprendre que eza na ngoyo. Ozo mona pasteur Mukuna tika biso ba distraction. Atika on eza ba distraction par rapport à zoko sa biso. Ozo mona vraiment penda zoko sa biso eza ba distraction pour rien. Eza penda ko tala bo pasteur Mukuna tala na ba genou na ba genou mo pe yango ezala bongo eza solo ala tela biso kilote ala tela biso kilote totala mabolongo na ye totala pena mabolongo na ye soki yango wana yango te ngana ebite ba masa nga bino bo montaka ba image na ebite image ya bongo ba nini ba nani mutu ba wasa makambo wana ba informaticien donc ba mettre informaticien tellement nini technique et vanda na mutu ba mutu ba wasa la biloko wana internet na zalaka na ba monter loka ba hilaire na kana ba monter loka ba Jordan non na mona nga montage ya modèle oté non na mona nga montage ya modèle oté botika kokosela ba monter makambo ce que loko ezayo fiana lobi azala ba image ezebele et que bima malembe ba montage bosala
ba montage au basala qui est-ce que eza pena ya so wana eza ba montage te wana pene eza nango pasteur yemo mais ba montage wana eza ba deep fake komona ngo pe salama déjà pour ba américain mutu basala ngo Barack Obama pe basala ka yango so ya mutu azolobo kanisa ke neti eza donc eza nango ba montage te omoni ba programme wana ezalaka na bien bien ezala partir na photo na États-Unis mais en comité na kin on ndé ba bete te ben formaticien pe baza ba yiba pe moi biloko si mais hier malembe na yebi makambo il est sur na kosi ba programme chez MC Ebima maintenant a comité bo télécharger il faut bo pesa ba mbongo bo télécharger ni mais penda na yebi te so informaticien ni déjà télécharger ngo pa total ba film belé ba makambo belé soki ezalaka to ngato yeba ngo bandakala MC bandika pa mukuna ba montage yango po elongo biso tozo mona wana biso to bando mona nkalelo ba montage na to yebi ba montage ezalaka no belé ba programme eza ebelé na monde ba misu na ko ekomi ate eza ebelé technologie eza na ba makambo ebelé ozomona lelo ba technicien na biso misusu omona ke baza développer te pour ani eza na ba montage mususu non ba comité mais les États-Unis déjà ezalaka misusu biso misusu pa bozwa ngo misusu après 5 ans 2 ans 3 ans une année te yaka malema net oya mukuna na nzimite oya mukuna na nzimite za montage o dénoncer penza kombo boso bakangi biso Nathalie image on a zo samba avec image tozotala image ne zo la biso yesu kona lobali kange janvier nga na sanga na mutu akobimisanga te na fingi pasteur te eza image mutu ezo témoigner so bayokanga lelo nasa bao image yango wana biso totali tomoni keza pasteur mukuna mpo natali namoni mutu na ye namoni mabolo tomoni na montre na ye totali na ndenge apemaki aire moko bazwaki image moko boye apemi donc baza mabe bainformaticien wana babi babatie su nzembo moko boye nani ayembaka bina file oromona mutu mosusu aza ne pasteur mema ye na bolingo soki nsoka kosala filme mwa biloko moko ya bongo yango wana bapasteur yango wana tosala suni abulumbu ne monani bo est-ce qu'akokoka suko teya atelemi pena na aseka wana tempe bando teya na ebiti ya bantimango o bakendaka na bamama wana ya sana tu bo tela mnaki pasteur na bino o bo mona pena na bilili bo mona mnaki oui nzambe biki rouge wana yango wana siko atelemi azo teya bino héritier te wana ezala ba demo ye pasalaka ezala ba demo wana ezaki héritier mi ange mi demo o bomonaka wana héritier eza na bademo ya ye sikoyo nde bango nde bademo basali ya nzambe nde sikoyo wana o bomonaki ezalaki bademo maintenant héritier mona bomoni ange na bomoni te wana ezali sikoyo janvier nalobi par rapport ya bamakambo nyonso ti bakonzi ya mboka bomona bamakambo est-ce que toza susu na espoir ke nde tokendaka pena baeglise nde tozalaka ke toke baeglise efungwami est-ce que makambo wana baeglise yango ekofungwamaka bakilte kozonga nango kaka ndenge ezalaka ti baosambwisa basali na nzambe boye nga mpenza so baeglise ekozonga mpenza na ndenge ya mabe te wapi nano bana gouvernement naolanse message oyo batikela biso baeglise oyo toyebaka kala catholique musulman protestant ozomona l'église oyo ngana komona ekotikala mpenza yango wana kimbangiste bagroupe de prière mpo bomona bamakambo nyonso ezosalama oyo eza kaka baeglise de réveil est-ce que somona sango omona sango image abo pasteur mukuna na finga nano abeshole yango netika bamona makambo abo est-ce que omona ya kimba omona ya bate kaka baeglise de réveil nde toomona bamakambo et puis bango baso totali mingi na baeglise de réveil bazos'enrichir bana bazokende bapoto badi oui na politique oui donc toyebi te basali ya nzambe yango ekomi nakoloba ndeni eloko moko boye basimba yango ekomopousse bango na bamakambo wana to nini tokoyeba wapi bango bayebi makambo bazosala bango bayebi makambo bazosala yango ngana osengaka gouvernement po ti sikoyo bandimi ya baeglise na bango baondima te akende no pepe ake kosamba nano po esala mwa bien babi to wana pays d'état de droit mutu nyonso oyo azobunga nzela na ye eza kuna nga mpenza na koyebisa mpena bakonzi ya mboka boye mpenza eza bien te msu crédibilité ya pasteur eza te en plus toyebi te bana biso lelo mpe bazokola mwa technologie ezochange omona bana ba 10 ans 11 ans téléphone siko bafanda batali ngambe ya mobali bongo papa mokolo ka mokuna mpenza mwana 10 ans mpenza afandi azotala mpenza ke bolumbu ya papa bongo est ce que eza respect eza kobebisa éducation ya bana na biso babana mpe déjà bakomi mwa développé par rapport ya technologie basimbaka koka whatsapp
au monde aboye Facebook ozo tala niveau ce que eloko abonga modèle abo yo nazo singa na général Kasongo kando salaka na batu sous salon pe na pasteur mais il pas ane ka moko pe kandungo lobi soit du politique ta musu ba recouvrir na bango makambu mususu ko ba couvrir ngote ya kuke bibi na mposa open na image tamboli monde entier tina poto bazo tala mnake oui pasteur muku ba bomba ngo place ni ba bomba ngote fu ba bimisango penda na mposa kwa to mona basale ba bimisango ya kuku na mposa tout le monde a peut-être oui à qui est dans le tribunal qui est au samba le cas bâtonnier surtout toi l'état des droits toi l'état des droits maraba tribalisme ezali sous-souté tala le lozo mona le loba fitel caméra bakangi bango pourquoi pe ba muku na bakanga bango toi l'état des droits mutu tout azo sala mabe mais yeba oko kange ta sala ne bolingo na asali crime te abomi mutu te mutu basala ke wana za ba viol mutu basala ke na en plus alobi pe so ke za solo bolla ki bobimisa fille wana apesa adresse sika vendre na baba munyo déjà bandini bolandi ete même si aux en retard te toza na retard te toyebi ke ezoloba ma déjà na ba réseaux sociaux mais est-ce que c'est vrai pour mutu musu ba oki ko utiliser mais eza bongo te pasteur musala ne yango wana musala ne ba basala yango wana yango bimi na posa ya kuku na posa ba consommer mabe na bango ba consommer mabe na ye nzamba juste uko bandose eloko mo banda lelo ti lobo ebomba même mukolo yango ya tala lelo c'est que ils ont un marambo basala banda kala janvier to yoki ba marambo nyonso eloba mi mais ba pasteur nyonso était quand même moi conseil pour na ba pasteur mususu basela na bango nzambe bien ba o bazali pour bango nyonso était mutu bo sala makambo wana bon ba o basela nzambe na ndenge ya bien na conseil bino ka bo continuer na musala na bino et les aladiens bo continuer ko tchabiso le boko bo continuer ko tchabiso na maboni les aladiens ba o pe basala na ndenge ya mabe pardon boutique ba mabonza soro ye na $20 na mabonza to ya te ba rotia loboko te okuta na prophète te bisayo on sentir que ba pasteur ba baby simboka auto na confinement mais tala kuna pasteur voici l'homme huile d'olive faut somba ya $10 talaka a commencé nga mabonza tina MP100 na ba na MP100 na ba tigo cash l'église bazo senga ba mabonza est-ce que ça na sens pasteur bazo voir masoko tali ba mapangu na bango tali ba voiture ba komo tambola non na yebiso mystique au senti ba mama mususu bazo yoro lukane fiske $100 pas azwa ka mbongo ya commerce ba passer baza nango mais bazo obligé ba même si moi 500 mama ba yo ko zo 500 au pesi ba passer na ba ko zo appeler le bon moi 5 mama de na opesa bino mbongo papa bango ba yaka ba tia ka ba okozwa n'espère okozwa bango pe baza okobala libala poto kaka mobali ya bien so ba distraction na pena na sengi na l'état ya mboka o na ndenge ya mabete batikela biso catholique batikela biso ba musulman protestant batikela biso kimbangiste bima ba église de réveil nyonso pardon to lingi soute po eza ba cop na bango sans retour lelo zo mona bate belé bazo koya ba homme d'affaires be ba koya likolo l'église nzamba la kisi na ba bisusu ba famille ya batu mususu bato ebele ba kabwana pona ba église ba prophétie ba mi o mbala ba komba ba shege belé emsu azalaka ne fazer te emsu mama zo bokola embanda ya mama na bango emsu ka yondo ka memene o mona oyo boy ali ba bengani na ndako bana ba fazer yo mona ba fazer yo mona ke belé na bana batu baza bandokite bana baza ba innocent bana bato bakomaka ba fazer pour rien likola ba pasteur oyo likola ba pasteur ba homme de Dieu yo mona ya lokuta bazo sa misala ya mabe lelo bakomi ko postuler ba député lelo mais to utero mona pe musena nzambe wale sape pokana makambo ya coronavirus wa baluka ki na poto azolela na nzambe maladi wana sila na monde entier basali ya nzambe ya solo bangwana baobondela pona tika ba distraction ba théâtre zo sela biso wana ba micro ba papa wana zo sa ba théâtre akotaki pena na poto alela pona mboka akotaki ti lelo est-ce que malade yango si pa corona ezali est-ce que si la mort musuku te bakisa misusu na biso kuna ko sakana te ba bimisaki bana na États-Unis na France na biso ke niveau bazokufa ba wale sabati ko kosa misuko wale sa ba distraction ami baluka na poto pour rien rozwa malade ya pambatika wale sa ba distraction ba cop na bango te ba cop na batika amata na bangomba sali soki 10 jours asukola kate nyonso wana ka pona robondela pona mboka tika na ba distraction ba cop na bango za sans retour voilà ba cop sans retour
Merci beaucoup, chers internautes. Comprenez bel et bien que en janvier Ouattana y est aux abonnement mouvement la rate émission et ça l'ara bien. En tout cas, merci. Continuez toujours de s'abonner. Là, je vois également ma copine privée Lina du cœur Nakati à Dakar. Donc, bon confinement toujours. Et puis, je vois également celui qu'on appelle Dino, c'est le London noir. Donc, le seul London noir a surexisté dans le coronavirus Nakati à Hollande à Zakara Moko. Toujours continuer toujours Ouatta. Boni Bassan. Ya la team Ouatta. Ouais, ça va la team Ouatta, tout ça pour se comporter kitoko. Na ndenge ba dete ba ba yebi tout ça na confinement, mais tout ça na parler ba musicien na mutako mo répéter na ndenge na ya parler ko ba lingi penda te que moi ba groupe ndenge ça ra même to ba terrasse ça te bien. Tout se comporter kitoko ba zila ka mi ange mi démon. 1000 ange 1000 démons. Mi démon kala toté bientôt sur les bacs. Bon, c'était la finale héritier Ndenga Yembi, monsieur le chanteur. À ça, moi, symbiose, il y a un grand chanteur, Yembi Ndenga, puis il y a un grand chanteur, Yemba Rambo, Yemba déjà. C'est ce qu'on a dit à Sangi, symbiose. Ndenga va falloir pour ba Ferrigola, ba Jibem, puis la Sangi, si ce qu'on va on surtout. Na miage mi de mon avis que bana poto boza décidé. Toi, on est venu, mais ça là, moi, quand on est la Bercy, il a fallu pour que ça détecte tout le monde, on a dit que disque monté, bah, c'est là. Ils ont dit que mon combat c'est là, ils ont mis en général. Est-ce que Bercy moi générique ici, bah oui, ici, bah on a chant déjà. Ouais, c'est ça quand on est dans ce combat, on a bien tout à moi. Suko Bercy moi notre combat bah on est ça bah tout le monde calme. Maintenant bah départ et ça la bien té mutu le roi milito ye penza zale soda moi makasi na rati la team Ouatta mais moi absence na ye na rati ya mouvement. Ça là on est là au monter. Babonge BCBG kabona babonge BCBG bon chic bonjour bakabona omona mnake bi banene bakabona ya ndezode bati bakabona ya c'est que moi si na ira muta asali que alongwane na bon nga pena Diego Milito na opesa pena ba chance bili na ba kili ba clair ba bonne chance place aux okende nga na olingo réussir pona yebi ke yatanga livre makasi va ba science atanga ngo makasi na olinga na réussir papa pika kola mona passe fort ba livre à science. Oh, quoi ça na oni? Quoi ça l'idée, quoi ça na succès, ba makamibiri bien. Oh, et bon, c'est que ya onde bimisa ki moi et pesa ki moi moto na rati ya la team Ouatta. C'est que bino pe boyo ke la ki jalousie. Poni bolo bané ki atanga ba livre à science. Oh, vient na papi kakola mona passe. Tama no vansa bona studio na yetu na no kitambo. Le mo muté bande ko bouger wana papi kakola fo ba kangadi ko basinga bani ko la. Et ba lo bieza na wana te Sarato la muta a piégé. Bon, au moni babaka 1 plus 1 égale 1. Et Sarato là, babala na 2 minutes. 2 minutes bon. Alors ndi moi sine 1 plus 1 égale 1. Wana ka conscience ni mo yebi ki makambo ya so sala. Est-ce que ego simbo de simba te menga na odinga simba. Toi yimba déjà kitoko. Mais tu as dit que David Monceau a comment déjà reproduire héritier Ouatta, c'est ça? Mais toujours mon appel à les réseaux sociaux que featuring entre Fali et puis héritier tu éviter ceux qui ont pensé marambo solo pour balobi que David Monceau a pensé paquet pour bon na ko pesa information té o na éviter mais na zo yo kaka ne po yoki ceux qui peut MC ça featuring ane za bien baba miseni bali ya mboka minene et ça la ka bien héritier makito ko Fala yimba kitoko et ça ka bien za bien pour na ba fanatique ya Fali kuba et ça bien pour na biso ba fanatique héritier Ouatta et ça ka kitoko. Est-ce que oui que qui s'injure pas à la mouvement na bino? Ben 20 jours à tout ça là. Mais par rapport à Kolimbisa au Fali pour parler Kinga Limbisi bo banga te que par rapport aux gens à bas côté kuna. Tout banga par rapport à biso mo ba soda makasi zana venir à bio mo so so ngisa na pe problème te mais ndene beli 20 jours. Ozonga nete 20 jours. À ce pele na pardon na par rapport à 13 ans. Il pendant 13 ans pendant basolo la ratito on t'a déjà pardonné et ça là qui moi bien on dit mon avis sur ce faire c'est là ils ont toujours bon faire c'est là mon mec de 13 ans en plus ça va t'as mec de babanda na Fali lelo Fali venezo Fala ngata ko yoka ete le lingi c'est normal pas le ngap na na Fali a lo ba trop plus na ba musicien congolais lingi sur ranking to ça to tanga ba kuma ba musicien abiso musique zo nga sima pa ko ya biso moko ba ranking tel ni bili ni ko on do mona mec oui que ba biba ranking na ope bino nde mutu bokoti sara ba ranking na kati ya musique bino ba janvier ko finga ngana finga na ngamutu te ngana yaka ko défendre ya musicien na ngiri te so mutu finga na yo défendre yo so mwana mama chenga miko 5 mutu atete 5 mutu atete mutu na bandi ko finga ba moto ngaso moni ngana ya ko sandi 3 de réponse
D'accord, merci beaucoup. J'ai envie de vous tendre déjà na fin émission na biso moi liloba na makamususu o na tuniote ozala ki na poso loba po na reporter conseil ndenge zala kaka. Ouais, nanga lobaka bato tout bolinga jandu wata tout bolinga ke bo s'abonner massivement na chaîne sur YouTube Beaux-Arts TV. Beaux-Arts TV. Place là j'ai envie na semaine bon le monde nanga moi actualité na banoleka wana ba mama tout bolinga ka janvier wata. Ba s'abonner vraiment. Na ba playboy loka ba playboy la les mignons garçons. Les dessinateurs Barba Bazola na bo santé merci que mama Tina. Mukunza ba mama nyonso mère à respect na kati ya ligne. Mama Vandisa Makambo. Merci que la personne va place sans oublier maman Brazil beaucoup maman sociale bato tout bon na ka janvier jo mabaya tina mabaya Laetitia Mangoki chacha ki nzobino tout bato bon na ka janvier bo s'abonner place où ça va vraiment bien. Merci na yemo le sel et l'unique Olga Mbimba il y avait sur Robert Bikakala bisous la bonne sanité Pierre Boboula les millions garçons la bonne santé les sénateurs Barba Bazola Jardin français à Super Play à Paris Charles Chambre appellation bien contrôlée Gilles Bicano le patron des Noisis des secs thème ma peau fini tout bolinga kanga Nathalie Babiala civil ya Myriam Ouete ya Bastar Nyos ya Myriam janvier mabanga pe l'équipe baroya rozoka pamba quant à moi déjà na sepeli ndenge bozala toujours branché et surtout connecté na chaîne na biso Beaux-Arts TV donc ba remarque na bino ba critique ya on te ça que grâce par cœur toujours du jour au lendemain à perfectionner Moussala donc bon continuer toujours qu'on s'abonner et là je remercie déjà Batunion soit là je vois également donc l'ami de mon grand frère Joël donc narati ami Kili Joël le padre na pesio bambote et puis na mère Mukesha donc Faline Dombasi donc bon confinement la bino tozo zelara donc parier solo là quoi. Quant à moi je vous dis déjà au revoir bye.